Salut, bienvenue chez Irsil Beauté la TV. Mbote na balandi nyonso, o balandaka biso, mbote na bafani nyonso ya Mimi Kabongo, et puis mbote na bafani nyonso ya Irsil Beauté la TV. Alors, tout le monde qui ba photo, ba vidéo et circulé na internet concernant libala ya Mimi Kabongo. Et lelo chez Irsil Beauté la TV, toyeka na vérité, toye vraiment kolobela mingi Oyo etali libala ya Mimi Kabongo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tolingi Mimi Kabongo yemoko a expliqué biso en tout cas to 8 ans ya kosolola na tata Mimi pona koyeba nini ezoleka na ba video o tomoni, nini ezoleka na ba photo oyo tomoni na internet. Oui, bien sûr que tantine Mimi azobala, toyebi que tantine Mimi azana ba préparatif ya libala na yena papa na biso Montana Kinunu. Alors, to vandi, to lamuki, to lali, to lamuki, to moni directement, ba photo est circulé, to moni directement, ba vidéo est circulé. Est-ce que, eza libala ya Mimi Kabongo, tote. Alors, le lot, tozoye ba vérité, nyonso, awa na Irsil Beauté la TV. Sur ce, to sengi na batu oyo, nanu basabona na chaîne na biso te. Donc, ce que ça m'balano ya di bosso, o tombe na chaîne na biso, abonne-toi avant de partir, donc au s'abonner avant au bima. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et kozala malamu mingi. Lelo na ye mukie kobetela bino histoire ya Mimi Kabongo concernant ce qui se passe à l'internet pona libala na ye. Oyo ezoleka na internet ezali boye. Toyebi ke Mimi Kabongo azobala. En tout cas, kobala ya Mimi Kabongo ezama sekite po ye moko alekaki na internet. Et puis toyebi ke tito comme fin de l'année Mimi Kabongo azobala na tonton Montana Kinunu. Mais oyo tomoni na internet eza libala ya Mimi Kabongo te. Bien sûr que oui, tomoni alati veste et alati voile, pardon. Tomoni alati voile, tomoni ti na salle, tomoni mama Mimi na biso ti avandi penza na kiti yango ya trône ya libala, tomoni biso nyonso. Mais ezalaki libala te, ezali tournage ya théâtre oyo bazo sala. En tout cas, tomonaki mobali eza tonton Loulou, tomoni biso nyonso. Mais eza juste tournage ya théâtre oyo titre nango eza libala ya Mimi Kabongo. Titre nango eza bongo. Po libala Mimi Kabongo eza tina fin de l'année tozomona Mimi Kabongo azobala. Mais oyo eleki wana ezalaki libala te, ezalaki théâtre. Vraiment tomoni to remarqué Mimi Kabongo aza na esengo mingi alobi na yebisa ba fan na ye nyonso azali vraiment na esengo mingi amoni déjà ndenge boko accueillir ye mukolo libala na ye ekosalema. Vraiment tomoni Mimi aza na ba fan ebele koleka même bato basala ba kombwa minene, koleka même bato basala ba chaîne kuta za na chaîne YouTube ya ye moko azaka pe na bato azaka ba travailler po na ye. Mais tomoni penza Mimi Kabongo en tout cas fille de ouf o kande ba benga ka ye fille de ouf aza vraiment na ba fan moko impossible. Ana batebele balinga ye po Mimi Kabongo azaka kimia, azaka bien, moi agitation sur scène wana ezaka nango bien oye moko bengaka ami bengaka azaka fille agitation fille citron gingembre nde moko mi bengaka. Donc agitation na ye wana esalaka penza bien na scène. En tout cas bato balingaka ye mingi. Yango wana tata Mimi ayebisaki nga na yebisa bino bato nyonso o bolingaka ye tozala pio to banga te wana ezakaka avant goût. Donc mukola libala na ye tokomona ye te aya na publicité ya robe oye akolata comme robe ikutu d'ailleurs papa Montana nde akoya nango. Donc e ozalaka ka surprise pona batu nyonso balingaka Mimi Kabongo. Et à partir à lelo tata Mimi alobi bino nyonso bokomi ba Mimi love. Donc soko lingaka tata Mimi oza Mimi love pona ye. Donc choix exact biso nyonso to lingaka tata Mimi to se manifester to tia ba j'aime. En tout cas soko oza Mimi love comment na commentaire ki nga naza Mimi love ekosala malamu mingi. Mimi Kabongo oyo eza libala na ete mais amoni façon to lingi ye en tout cas asepeli nango esali ye bien makasi.
nayebisaka bino ke bacomédien na biso nyonso batalaka tosali émission tosali totie bacommentaire batalaka bacommentaire wana nde esalaka ke bamimona ke en tout cas baza na bafani oyo balingaka bango. Donc désolé mpona bavideo nyonso oyo bomoni concernant libala mimi eza bato mosusu balobi félicitation eza na bato mosusu balobi oyo esengelaki baloba mais eza juste théâtre oyo eza kose passe kala te eza théâtre oyo ezoleka kala te tozomona yango na ba TV na biso kala te tokotala tournage tozomona déjà tournage ndenge ezoleka kala te tokotala pièce mobimba ya théâtre wana en tout cas ekosala biso bientôt zela yango na motema kokita soki oza vraiment mimi love donc zela théâtre wana na motema mobimba na motema kokita ekozala malamu mingi libala na ye eza nango kala te donc to se préparer kaka biso baye o tolinga mimika bongo donc to se préparer na ba cadeau na biso to se préparer vraiment à conséquence na ba cadeau na biso ekosala bien. Olinga tata mimi na kotiela bino numéro na ye olinga mimi ka bongo numéro na ye eza wana nazotiela bino na ba commentaire na nga na se na kotiela bino numéro mimi ka bongo soki olingaka mimi ka bongo soki olingi osunga soki olingi o participer na libala na ye soit olingi osunga ye soit olingi tinda cadeau eza bato a poto eza bato ba ozala libanda pays ozala wapi soko munike oza na posa ya kotinda cadeau na yo epa ya tata mimi en tout cas nazotia numéro na ye moko mimika bongo ekozana se ya commentaire wana soki obengi okozwa ye moko mimika bongo d'ailleurs toyebi ye ndenge alobaka donc moye tokosa bino eza te mpo soki obengi okoyoka ye moko okoyoka vraiment voix na ye moko mimi bongo aza fille moko bien fille de ouf fille moko asolaka na ye bien en tout cas fille moko asolaka vraiment kitoko mingi et lelo toko souhaiter bongo to pesa ye lisusu toko sepela ko souhaiter lisusu joyeux anniversaire pour lelo eza vraiment mokolo ya mbotama ya mimika bongo donc lelo mokolo anniversaire na ye toko souhaiter vraiment ko pesa ye lisusu ba joyeux anniversaire sala malamu mingi. Alors mimika bongo abotama le 10 avril 1900 wolo kande baloba date de naissance à star baloba ngo nyonso te donc abotama le 10 avril lelo ezali bongo anniversaire na ye yango wana pe irsi botelo aye liboso na bino po a expliquer bino journée ya anniversaire ya mimika bongo ekoleka wapi pi ekoleka ndenge ni donc lelo toza na fête ya mimika bongo ekoleka toko mika nde tomoni mimika bonga pesi possession internet donc internet bouger na ba photo mimika bongo siko mukwa libala na ye ekozala ndenge nini donc descente ya papa Montana na Kisasa ekozala ndenge nini o tomoni ba photo kaka ya pamba eningisi vraiment internet donc tata mimi tolova yo fort kande tolingaka yo mingi yo moko o découvrir kelelo ba uzana ba fan o balingaka o koleka bango donc ba fan balingaka o koleka bango za vraiment mutu moko tolingaka mingi alors wana ezaki nango libala te ezakaka van good papa mimi tata mimi ameki ka ko flasher o baloba salika moi flashing to moni biso so ndenge pesi makambu donc na minute muta kangi masolo ya internet muta kangi masolo ya YouTube ezali bongo mimi kabongo fille de ouf to patienter to remona théâtre wana ezobimela biso kalate donc o ezaki bongo mimi abalanaki na papa na biso Pierrot Ndombasi to moni na salle to moni comment Pierrot na mimi nde bazokota to moni comment Pierrot na mimi ndenge bazosala donc tour ba mimi biso na world to moni penza na Pierrot ndenge aye kotika biloko ya libala donc wana ezaki bongo histoire ya mimika bongo théâtre wana eza mimika bongo nde apesi idée na ye donc histoire wana eza bongo ye moko abeti lisola vie na ye donc théâtre o ezo bima eza mimi abeti lisola vie na ye de soko landi théâtre wana olandi yango vraiment na bokebi nyonso okomona lisolo ya vie ya mimi nde leka ndenge e abanda depuis abotama ti azo bakuna ye ya kobota bana na ye ti lelo mimika bongo akomi na niveau oyo donc eza vraiment histoire ya vie na ye mobimba
abeti histoire à vie na ye donc ndenge vie na ye vraiment eleka ndenge akutanaki na papa ya bana na ye ndenge circonstance nyonso akutanaki nango na vie do bapasi nyonso oyo akutanaki nango na vie na ndenge nzambe aye kopambola ye azwaki libala alors abeti vraiment histoire ya vie na ye na théâtre wana donc tozela yango na motema kokita titre nango ezali libala ya Mimi Kabongo tozela yango ebongo tokoyeba nini elekaki na kati ntango kotala théâtre wana oko comprendre facilement histoire ya Mimi Kabongo ndenge eleka na vie na ye. Alors nzambe soka décidé na ye kopambola yo na vie ata o koko moko boya ndoki ya famille atelemi liboso na yo yebaka so nzambe adeside ka pambola soka nzambe afongoli nzela na yo mutu moko kokanga yango aza te. Mimi Kabongo asouffra na vie na ye biso nyonso toyebi histoire bao bayebi bao batalaka ma histoire ya Mimi Kabongo bayebi histoire na ye. Mimi asouffra na vie na ye nazo se rappeler na télé réalité liboso oyo basalaka Mimi Kabongo pa Bio News. Mimi Kabongo asouffra na vie na ye kotala télé réalité na ndenge lekaka epesaka bafani na ye pasi epesaka bafani na Mimi Kabongo pasi asouffra na vie na ye ti lelo nzambe aye kopambola ye azwi libala. Mimi Kabongo aleki na souffrance moko impossible. Oui toboyi te azalaki mwasi ya modero mpo bato mingi baolobela likambo ya Mimi Kabongo na modero. Mimi Kabongo azalaki mwasi ya modero mais eza passé eza le présent te babimaka na modero mais histoire mpe ese esila nango bapanzana na bango kande zaka tosaka na biso bongo totika na biso ya basakana na bango batika na bango esimba nango te batika na bango mais comme azaki na ye ya Montana Kinunu depuis Mimi Kabongo na Montana Kinunu bayebani lelo te donc eza bolingo ya depuis oyo kapena to banda na ekala bongo penza babandaki kala donc bolingo mo ya depuis alors Mimi Kabongo to se préparer kaka nde to yambi roba voile oyo na esengo nyonso toyambi yango vraiment na esengo nyonso robi oyo tomoni bacommentaire tomoni basouet na bino oyo bosouete Mimi Kabongo alors ntango toyamba mpe original robi na ye oyo tozozela mpenza donc robe de gloire ezoya oyo bakokata yango mpenza na chasse na miso na biso donc tokomona yango nyonso alors soki olingi omona yango ndenge koleka soki olingi omona mpenza télé réalité ya tata Mimi totala libala na ye ndenge ekoleka depuis na salon ti baokende salle ti baokende église ti baokende salle ti soirée kosila donc profitera déjà au s'abonner chez Irsil Botelo TV au s'abonner au commenter au liker au partager vidéo na biso et tokomona comment makambo nyonso ekoleka alors kobosana te koappuyer sur la cloche de notification pour recevoir ma vidéo nyonso tokotia concernant Mimi Kabongo et les autres donc activer cloche ya notification pour recevoir ba vidéo na biso nyonso tokotiela bino pe libala ya Mimi Kabongo ekoleka awa tango okata robi na ya voile na chasse tokomona yango biso nyonso ndenge ekoleka donc oyo ezalaki kaka avant goût Mimi Kabongo ayaki bongo kopesa biso mwa posa wana aye olongola biso donc aye opesa biso mwa posa atiki biso déjà na posa donc atiki biso penza na posa ya libala na ye ndenge ekozala tokotala yango tokomona bacomédien nyonso bakozala po oyo wana tomoni na salle mais soki boremarke bien bomona bainvité mosusu bazalaki na balagom bainvité mosusu bazalaki wana do bazwi ka baparti moko oyo eza baparti essentielle ka oyo ekoleka na tournage donc eza vraiment vidéo mobimba te eza vraiment soirée mobimba te eza libala tata Mimi tomona bacomédien bakota live te donc tomonaki ata live moko ya bacomédien te ezalaki bongo théâtre oyo eutaki koleka donc libala Mimi Kabongo ezoya bandeko nanga to patiente tokomona libala ya Mimi Kabongo ezoya donc ti tokoma fin ya 2023 kana bakatikati awa donc il veut dire tata Montana azoya kozwa mama Mimi ake na ye na mikili ya poto donc libala na ye eza nango kala te to patiente bandeko nanga to patiente tokozwa libala ya Mimi Kabongo alors wana ezalaki bongo iksi botelwa ayaki bongo ka mpona koexplike bino eloko nini ezoleka eloko nini elekaki et puis eloko nini ezoleka pour le moment nayeki bongo nayebisa bino kaka ke ezalaki libala te ezalaki tournage libala ya tata Mimi ekozala bientôt là donc wana ezalaki histoire na ye avant goût ya mariage na ye
Donc tata bimi comme azaka na fille à citron na gingembre fille à agitation alingaki pe biso sto la pe agité donc tozo agitation wana avant libala na ye totala likambo nini oyo ekoleka donc histoire ave na ye yango wana donc tant tata mimi azobala to commenter ba vidéo na ye malamu to commenter ba photo na ye malamu pour abeti déjà histoire ya vie na ye. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso ekosala malamu mingi ndeko nanga wa motema makasi otala pena vidéo sans ko s'abonner sans ko tia j'aime wa bien te wa bien te donc botia ba j'aime bo commenter bo partager ekozala esengo mingi po ekozala vraiment esengo mingi pe pona biso ba fan ya Mimika Bongo. Donc soko lingara vraiment Mimika Bongo soko za pena fan numéro 1 ya Mimika Bongo na motema moko en tout cas tia j'aime tia abonnement na awa ekozala malamu mingi. Bisous, bye.